azana ba connivence na Kiba, azana connivence na Poutine, azana Moutamba zo protéger le pouvoir à Fachi. Moutamba protéger le pouvoir à Fachi. Na lobby ce qui mutu yoza président oche garde de so oya bando laksa oke oya za muyibi mama na mboka wana banda Kabila vana na qui pouvait faire ce que Moutamba fait de Kabila ya kolongole la bonne milité wana nani akomeka ya samba lelo bozo beta maboko Kabila Rwandais lelo mais grâce à ces petits là parce que bino boza si na mutane ngona kozala na malamu na maboko na batu wana nyosu bakabiliste wana obalo baka toye pa Félix tepo toye me Kabila nde mutatindi biso pa Félix mais biso boza na ba phrase wana bango nyoso na atana tangi kombote bata nyosu baloba ngo mende ya loba yango bango nyoso bayana bito yete po na toya me Kabila nde mutatindi biso donc c'est une mission. Obi na totala ko nazo mono ndire bato baza na pouvoir de balesi bango drogue moko boy donc bazo yeba lisusu te tozo kende wa toza buso les awa Maître Chou amo meza pasi komona makambu ya boye zo salema na mboka na biso Moutamba sali musale belé na Congo et je pense que émission au chef de l'état Olanda biso aroyoka biso parce que Moutoro sauver pouvoir ya Fachi et Moutamba bato nyonso baza tout autour ya Fachi baza ba traître balingi ete gouvernement mobimba commença par Soumina Maître Chou amo na 2018 awa va Fachi azwa pouvoir yo yeba Soumina ya ngako na yeba ate akoma na IDPS neni na yeba na ngapeta akoma kuna ndenge nini akomi shushu na bino yo pe mususu yo otikila batu porte belé ondo lemba ozopa na yebi ona tunika yo yebi tangu Fachi azo yawa ye mama na zalaki atala ba mama na lingena kero yebela ye wapi ngana yeba kaka na ye siko ngai loko zo bangisa ngale lo komi chouchou ya IDPS ndenge nini bato ba finga Tshisekedi tongo midi pour les pères na forme nyoso lelo bazo lia bazo mela bino bato bobunda bofandi libanda bakomotela bino kwa exilé so zolo ba ye bijou meta wana na mona ba commentaire yo bijou meta mulu bazala ka boyete mais siko so ba exilé na kata pouvoir a Fachi ngai ye isiko lokola za muluba faza la ka muluba ya zoba soka moni mabaya ko lobate Moutamba za bien lobate tanga zolo Moutamba azo protéger ceux qui pena totali bien bijou meta quand il parle de Moutamba c'est pour protéger votre pouvoir ya komona que non vie OK mabe muté onde muté merci solo lipembe ba maele muki yango na tala ka bango ba ya ka ko chama ke na télévision ko loba pa makambezanga tina bozana mwana mwasi moko lokola bijou meta bo comprendre nga zo bunda bo comprendre que azap mamsu plus Tshisekedi bino bozolo bango na munoko bola ta polo mais na muteme za bongote parce que Moutamba za muto ya compliqué Kabila na niveau moko na ba dette na osakana te si ko bango bakola la ti balobi non pecho koko et puis ba yebi ke soki Moutamba tikala ekaka ba kamere bazaki ba leka te ba nge balala déjà pongi ba tunyo so bazaki ba mbongo tanga zolo bana baonke na zala kata salle nazo ka sola détournement mama simino asilika epona ni pa yebaki mbongo 145 territoire iye mutali mama wana silika kama kamwe bandaka wana sola détournement kasi mbongo wana déjà Moutamba eloko bazo bosa na za garde de so azalaki déjà na ba dossier soko ba ke mbongo yo mamo e mutali siko azo kama na pouvoir mamo ale mbongo azo sala ba makambe belé mais yanga ngasko iloko zo kama sanga na tuni ba juriste nyoso même moi qui ça na tuni bango est-ce que makambo ba condamner Moutamba ya solo ba bité maître za fait politique soki penda pona solo normalement fallait azaka muto abeti mbata batiki akei obe bazue ba batie bracelet azongina na ndaka azosali ba fonctionner mais oye komi ya boye e kombe na likamoko politique na turisiko soki politique eza un avantage ya nani place on a bazo kanga mais soki eza un avantage ya Félix c'est qu'azo comprendre que azaya ko bundisa même na propre famille na ye parce que normalement soki bazaki na besoin ba sauver fallait gouvernement va nobité au moni likambo oui eza boye mais le coup la zala qui garde des sauts au kene boete mais ce comment va te sous lâcher va vendre tranquille va aussi là-bas mais la champagne c'est aux la gouvernement ya pouvoir ba condamner Mouto azaki ministre de justice na gouvernement abeti ba boko ba sepela bi wa ba benga mazaki arrogant ngana tout mais arrogant ngana za mutalibanda mais arrogance ya Moutamba ezaka po abimisa ki batunyo sous na prison wana a désengorger prison ya ngona arrogance mais c'est parce que Moutamba lobi ke ako poursuivre ba miyibi tina ba toilette ako kanga ba miyibi pona bango Moutamba komaki lokwa menace pona bango ozomona parce que son total bien mettre chaud en boma eza groupe de mafieux
association miyibi appareil judiciaire babimi ba pomba omoni dès le début ba créer là ki mutamba problème ozoye ba lisusu oyo facha convoquer ka réunion moko boye abengisi mutamba bengisi na ba magistrat na ba procureur oyo ba lisusu bitumba moye bandaka kone bandi depuis bitumba wane banda bato na bakenda okanga lizita pona bango balobi ke mutamba koki kofanda wana te po mutamba kokanga bango kaka ndenge utoloba problème nyonso yango wana mutamba dérange bamiyibi baza mal à l'aise afana ndeni akanga bibi namoni ndeko mo akomi wana lobi no mutamba azaki populiste bon ndeko nanga na yebi ozolanda ngana yebi ke za sentiment na yo metika na expliquer eloko moko ngai bato nyonso babimisaki na prison babimisaki ka baluba te bambala babimaki kuna tango bakenda kisangani bato bazala kisangani kuna baluba te na ba prison nyonso mutamba tambola ke ka bandula so baluba te tolo so lobi bongo mais il a fait sortir tout le monde sans discrimination. Sans discrimination. C'est ça énorme. Bato nyo soit mis en prison, bo komela nga yo mto komi wana énuméré nga na ba professeur su mutambale ki nga na mona mutu makole pola. Azo benda na ko benda na maza congolais, maza na ye mamsu pas soutenir na rappel Félix Amote. Mais papa faut tous à la quand même na mayela bo moto. De aye banda bo sala bo yo Mama Bijoumeta, bato balanda nga même bata gouverneur balanda ngai. Boye bisanga na ba gouvernement sous bande banana na sala état généraux ya ministère na ye. Babe salama après 10 ans de mutamba mutaye ko salisa. Mais nani azaki na mayela au sein état généraux nani? Normalement état généraux salamaka même na ba ministère nyosu fobo sala yango mais bazaki incapable de le faire parce que ba yebi na bango le côté mais le monsieur il est très sage ya sali état des généraux a bengisi na président de la république vivanda wana yoka makambeza na justice 1 2 3 4 5 Félix a beta maboka moni ke dossier que makambeza nango facile la bato ko bongisa et puis il y a lobby na bino ke ngai justice eza malade wana président de la république bi justice malade mutamba lobby te nga naza na ba comprimé naza pe injection na ko bikisa justice ah bakabi non ya lobi eza malade yo ko bikisa ngo donc okanga biso bitumba ne ngwane banda wana na état généraux bitumba biso mettre show mboma état généraux talaka facha fandi mutamba bandi ko tangisa batu justice na miso président beti maboko bitumba banda na salwana bitumba banda wana na lobby na tuni ba magistrat ba vient nga ya kino cour de bife habité les petits il est sage il a fait des réformes oyo chura soki to kendaki na ngoti na suka justice oyo lingage pela ba ye to biso to epi ke lingage pela parce que à la musi ba biloko ezalaka te a longoli ba biloko ezako zala te wana alo epa na biso ezalo kola a BBC cop na biso to za 20 ans yango chura to futa makate mais to vivaka na ba cop na mike oyo mutamba eko kam to tika ete c'est un petit rebelle pour la bango za rebelle pona nini abongisi oui nazolo na otanga bakomo ko banga note pona bango za rebelle elingolo ba makambo bango ba détruire pendant 10 ans 20 ans ye ko bongisa ngo azalo ko la rebelle oh yesu ko tout le monde mais ceux qui aza rebelle mais rebelle a bien ceux qui aza rebelle alingi bino boza la malamu tokena abi akena kuza makala mawambo kana biso batu baliaka na bango te batu tala ita makala ndenge zalaki aya lobité même awa na poto nandimaka teke bakolo ba téléphone elekaka ndenge za koleka na prison makala banani tout ça wana habité babando sona moto ando lia boto ando sala boy ba ye na ngope ekomi bongo mama bataza kolia fungule na tanga kabila tout na bakenda prison ma desu basangisa na nani na o nino yo maïs ole yango boy batazo kufa na badiare mais la balongoli yango pour nani parce que eza na ngote ke mbongo ezangi eza ke mbongo ezali mais nani akosala bien koleka est-ce que pendant le makambo c'est ngana na sepela kuna ma pouvoir te mais voir ce que mutamba fait et to moni ke intérêt vraiment bandeko na ngai boyoki bien mettre choix mboma aza na ye na côté à pouvoir te matali ke mwana mboka sali musala malamu il faut aloba bolamu congolais tika motema betika kindoki to ya ko dénoncer mabe to boya injustice to senga libération ya mutamba dans l'immédiat bakangi ça le lokote yebisa yo voano yo kanaka yebisa président de la république que soki mutamba sala ki pro moko mamso oyoka ki mabe yo limbisa ye bimisa ye po oyo eza yo mtoto na pouvoir wana
Ça n'a rien à voir avec bango touana. Ce qui y a le bika léon a tonga ibo bozo la procès. Allez, bo innocenté ya zonga na ye, bazo menaye bisio mboke peli. Esika boko mona grandeur ya mutamba. Basa la kaka jewana ni na oloba. Ba bimisha bibo, ba innocenté bibo esili. Lobi na mona tonga batala ndenge mboka mobimbantie, batala congolais nyoso, même waza na Bagdad, même na Israël. So ko sepelate. Alors c'est là où vous devez faire le sondage. Merci beaucoup maître. Merci aux vraiment patriote ya solo quand il s'agit à République, ba tout au sanganaka. Injustice to boy, injustice la mboka na biso. Merci biso ba mama to continuer toujours ko lele la fati. Abimisa mutamba, a libérer mutamba biso kaka na président de la République. Osoli pembe. Ko abimisa mutamba kaka boka na maleti fa bimisa ye. Ngana ko ndi matin Nicolas Kazadi papa ayibi mbongo ya telemi alobi pena na miso bako. Oyebi ke sala ka soni mingi bozo diriger mboka mutu mo taki ministre économie alobi te mbongo soko koti to zwa na biso to kabola ka to yiba ka na biso to kaboli nanu peuple après. Mais tata wana aza libre aza calme muto ya yibi tende bokangie. O muto quelque part zo mona mde bisu lobaka ka ponga so lo na ko beta ba bomba. Comment expliquer tata o ya yibi mbongo alobi ke to ka ayepe na TV na chaîne ya pole et pas politique muto alobi ke te to kabola mbongo so ekoti. D'autant bazo kabola wana muta bazo ata ele. Mbongo mo ekota ki 30 milliards ba kaboli. Yoka niveau. Est-ce que mutamba so ki na ko kabola wana bapesa ka mutamba batazo ki na lokote. Mais ozo mona tata ndenge wana asane calme na mandefa zo tambola za l'aise abia za père de famille mutamba ne tata ya bana te nimbwa nya obobo maye papa kamera wa yibi bena mbongo tile loto yeba te so ekoma wa Félix alobi ote wana za père de aza mutu moko malamu ako jouer la malamu na venir muyibi a jouer la malamu na venir président assemblée oui on est là bon mais biso chatumba lelo to perdre chatumba maître. Mama a bloqué écoute na téléphone a solisake lisusu te ti omoni akufi na ba souci na kolobe belé ya solo oh tika na bo na lobi ke caméra bloqué ya solisake lisusu ta benga ke lisusu te ti akufi na ndako wana po na hôpital mbongo ezalaki te yango bazongisaki ye na ndako po akomi kozwa kine na ndako on to eza bizarre chatumba ya bundeli caméra neti penaliwa bazo benga ye muluba ya très tala muluba soba oyo kaka banoko batre la kabana baluba balu muluba ya très ndoki biso baluba banoko kamba tre la kabana bangota même na Kisasa garçon na vivant mal à l'aise moko tongo miro bichura ngambu na memaka kana kende ko toucher Tshisekedi oyo na malgré na za à l'aise te mais lelo mutu wana o bloquer o soisake lisusu te a commis un état critique. Mais bango balokati o ministre na bango budget wana o wana nani camarade ya caméra wana bimisa mbongo Aimé Boji wayoka na suna caméra te bakabwana ba panzana tikoyo sali ke mutu tanga beli nde komi na niveau ke mbongo ezaki soutenda ye na ndaku tala kaka mutu asali AVC à côté gauche basale kile na ndaku ça passe pas. Alors une semaine après yango moni mutu ayeko lâcher na ye mais lelo tozolo ba caméra zo ya na famille na bango lundi ou mardi akoya na famille place chatumba za ko vanda asola na famille les 12 bakundi donc andimi ko sala nyonso tala ironie tala tala ironie non après ça va ko bloquer et famille en mawenza la kaka pasité maître sala nini ba ne loko te mutai lozo sentir je vais passer lundi ou mardi na ozana famille na ya na sala makamyo soto bino bolingi. Après na okundaye dignement moi-même je serai na bi chance peut de ba benga l'assemblée chance ba benga naï parce que muto normalité chance va se lever moto ba benga naï c'est pas possible balu keli souye caméra bon abomi masana ngai mama balu muto abomi masana ngabo na kolingela isusu na boyi muninga na ngai ya kufi muninga na ngai ya kufi mama muto azaki na intérêt kuna yeyo abomi yeboy bongo biso bato na ebisio nzeta mubesi bongo nzeta kokauka madonna ebisio wala mamasta na yo vraiment mutu na yo yo yebi leki nanga ngana kasona mo na TikTok we na seka baluba fora sona kana bango o mete chura neni yo lo ba komba bijou meta chaque fois mona naza ke mpoli afinga ngabite boyebi ende biente o moni bino tu bozo lobao bobanda ko loba sima tango wana mutako loba te na esi bango moni oyeba ke ya bunda na sele dino ba mbila bakoya soki ngate yindaka mabe lero nana ko linga bunda na ba combattant pour mama Félix motunye wana c'est la bi yo papicho wana zo sala itch
yo chamalo na no musu team yo zaki muto dola no bapongi nani yango za ko bimao ya koma kile kwa mobali c'est asa moi si mobali yo so mona ko sangisa batu ndia ko sangisa zaki lipa na nguba alors lelo alobate ce que nazo yeba makam nazo loba tozo bunda toza contre mais tu dis que moi si wana azapa lelo ko c'est pas grâce coutinant ça c'est le kopamba ah ça c'est le kopamba ya l'équipe bisu la mayel ou bien l'équipe bisu na ko tala makam na ndenge mokile kenda tala bano ba utile ngone be église avanda kana beta kana ba mbunda tika kama boke para to mama mutamba tika kaka problème ezate tozo bike njuba bayokaka bayemba na zolo bayokaka soki kutu pacheli ye wana ba pesa mekano akomosa na mbanda ka zolo ngola ba kongo sika na mai kuna akoma mutalongola na libongo ya mbanda ka libongo et puis nazo apprendre ndoko moko oyebi ke bijou batu na bino balibolingana kate oyebi ke Chims na ministère intérieur azwaka chaque mois 2000 euros na yebi bapesa ke pona nini bazo pesa Chims mais bijou meta ba pesa ete na révéler loko moko no vérifier ah bon oui ah est-ce que eza na sabité mais ça normal mwana batu kende ka ndengo zoke to songa muta mama kuna so na kena oke mabeba mbodi bata bakata ka pardon papa to libérer na mutamba le reste on verra après parce que na minito attends quel côté kuna mutura mutayebi place ba futa ba salaire ngana na salaire na zorate na pia nga salaire de côté wana ndeko tsoko zaki na ngana yeba po yo pena to yunguli te to monite azaka bongo mais ba o tout batika li bazaka ya lobela nga sengela nga ta salaire nazo kama na tuni Chims ko ta komane ko lona mikolo na mbuji na akoma osala bilanga ye na chikapo mais 2000 euros azwaka ya nini ya musala nini bon na comprendre donc to songi mutamba mama mutamba fo batika ye Félix ça c'est géré makasi Félix yo mutoka donc solution to lo beza yo mutokangie pour ce qu'on libéraki Nicolas Kazadi na mona mutu lokola Willy Bakonga lobinga naza fidèle na Kabila po na Kabila urie alati la mama pembe na mutu deux jours na mona ka yibi monga komi na union sacrée Fatimbe bebe Willy Bakonga moyibi tato ya za mutu wakofu wakanga mais si que ndenge Willy Bakonga za à l'aise Albert Yuma très à l'aise pour les gars matata pour écouter Kimina mais mutamba bomoneli 200 millions Albert Yuma 200 millions Albert Yuma bomoneli mutamba kaka po andimi ko serande kwa ko pe ko kima asa muta ko pe ko bima par banzele zake bele po sidu kaza na kiba après bo ba kimi justice bo na boy de lokola miserande ne yango bo yeux lokola nyo. Moi, je crois que Bijou Meta, samedi, na marche, wana bato nyonso tout. Bato tout nanga me mettre, mais pourquoi maka mutamba, bino bozolo baza muyibi ngabi, aso baza muyibi a muyibi a bien. Ngana sepe na muyibi na ye. Muyibi, o eza lokola mbongo ebungi na ndaku, mais mbongo oba kuti na poche à papa. Donc c'est bon. Ce qui pauvre muyibi a kotika mbongo na ndaku te. Muyibi to mona ndenge ba kamera kenda, ba Nicolas kenda, ba ngonde ba muyibi aso. Mais muyibi okuti na poche na ndaku. Na sa muyibi kuti boko pese kabi, yo zo ko tsu na poche. C'est bon. Beaucoup de mots en andako. Botika bone. Ngala solo bananga makambo tant que Félix ayebi ke mutamba wana nde pilier na ye muto asali ke ye pouvoir ndina batuba sur opinion na ye mataki mukie kote mataki mukie tant mutamba zaki mini garde de so. Ye mutasali ke a éliminer kuluna sur 100% si l'union tout mais si toko sur ça toko atteindre 60% 40 70% tozo ki mo résultat. Kuluna pas comme banga. Biso to bana nchango. Ozo tuna bakuna ndena bien. Mutamba azo sala makamo ya ozo santi otuni bana masina ndenge ni kuna bite vie diminuer otuni batangaba kitoko batayolo kitoko ozo santi place ezaki makasi grâce na ye kaka ndenga bimaki ona na stratégie ya chaki ya ministère ya justice kitoko mais balingite pona bango anganzamena na Félix oyo na yebite bijutika lo baluboyo na yebaka te boluka kanini baluba ali kamba Congo mettre show mboma na sakoli kamba na kamba Congo yo za congolais biso nyonso muluba verti côté ora oza muluba verti mais Félix Tshisekedi ayebi ke pilier na ye o esalaki ye zaki mutamba lokola ba ndeko nyonso ba brigade ayebaki ke soki ba bomi biso to lela ka fachi ka ndenge lobi to continuer ko lela fachi ye azo yoka yo ndenge ko lela ye ba service so zolanda bo rebisa ye ba tu nyonso opposition apoto ba bi eza soni ezo sopa yo mutu wana za mutu abundi pona yo a signé Kabila utaki kuna ma signé tia kangisi condamné à mort pona yo asali ebele pona yo moso kangie subo cela veut dire quoi ozo sopa yo ça
président Félix Tshisekedi ezosopa yo gouvernement ezosopa bino ezosopa botika mwana batazonga na palazo batraitement na ye azonga bien so akolonga na gouvernement botika ye asala na ye bozokende osola na nanga kutu bandi moto abomi bato bozosola na babisimwa bozosola na bato ebele moto oyo aza na bino asali bino likamba bien lelo ekomi nanga yo nakomi yo no boye mpe kasi mpo bakangai biloko na ye Bijou mets ta parole qui n'a continué à quitter pardon bateau merci et pas beaucoup l'imbattable Choura Mboma, merci beaucoup samedi Bissonion sur la place de la Bastille et Bossa Malam Mingi, merci pour la participation na yo, merci beaucoup Tozaki Bongo na maître Choura Mboma oyo azali bongo na ngambo ya opposition mazali congolais omoni bao la opposition républicaine, cela veut dire que quand il s'agit de quelque chose oyo eza mabe ako dénoncer eza te ya osala kaka ke parce que na lingi Tshisekedi te il faut pena ina batu nyonso non muto azosala musala malamu na kati ya gouvernement ya Fachi ya ko soutenir ako accompagner, c'est ça être un vrai patriote. Amati alobi asengeli koloba afingi mutu te alobi kaka vérité po eza bongo. Merci beaucoup grand frère nanga maître Choura Mboma yo yebi komba yo yebi oh petite na yo combattante attends un jour problème ezate attends un jour Facha renomenga kaka problème ezate ngala okende wapi akonomenga kaka problème ezate tozo bunda le combat continue biso toza wana tozo bunda kaka toza na tozo bunda tozo continuer ko bunda pona ekolo toza na pona patrie, la patrie ou la mort toza kawana mais quand même ba témoignage et ça la nga plaisir ça linga plaisir ça linga bien bon tant mutaza na bombo inde ba boakela ke ba fleur bazolo babola munaye c'est ça un homme intègre, un homme loyal, un homme vrai. Azolo babola munayo, ce n'est pas que parce que amatina panel nanga. Combien de fois na landa ba émission mettre show ambo matambola kana kombo nanga. Na mona nanga ba grand frère o balinganga mais mettre show ambo balinganga na motema solo lokwa leki na mwasi. Na ba émission ni nyonso ba journaliste musuku so bandotanga kombo na journaliste o silika. Mais mettre show ambo maza wa insister na kombo Bijou Meta. Merci beaucoup grand frère. Nzamba pambola yo problème ezate. Attendez les torozwa, attends lobby torozwa, problème ezate. La famille est sacrée. Biso soto na biso ka ba congolais. Na yebi que famille est sacrée et ko simba na okaka. Et ko simba. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô, ndeko nanga Bijou Meta. Oui, bonjour et abonni. Ah, bien. Oh, moi, bah, fatigue, tu as un concert. Ah, oui. Na live. Bon, et en tout cas, bon. Ngelo kona zolo beza que Fati a remis la malobana ye moko. Dans le sens où quoi, tamboli partout pour nous là, notre justice est malade. Notre justice est malade. Donc, Yoane Zalagi Pena vers Benaye. Donc, si Logan aye, oh, ya tambola, razole là partout que notre justice est malade, notre justice est malade. Bon, le lot aux yeux docteur, oh, il y a un remède. Oh, il y a trouver solution. Na justice en tant que notre justice est malade, et la population, ils ont des magistrats, na ba juge wana, baza ba corrompu, baza ba tumabe. Donc il faut muto akoya ko détecter bango, à radier bango, à coincer bango pour justice na biso et fonctionner. Donc muto wana opesi plein pouvoir. Oyo aye pena na ndenge yako ya pena ko restaurer justice. Donc muto wana akoya na blagité, akoya na baventirté parce que mission na yezali à restaurer justice. Donc akoya na makamba ko sekate, il faut ya lokola mutamba. Malgré moi, mike verbal les alaki na ye, mais il fallait bongo. Pour être moko congolais, c'est un faut kumbele bongo. Mais si quoi loko salami, eza pena honte, eza pena soni na monde entier, justice pena congolaise et la kisi pena ke baba mafié, baba tintin, baza baskro, donc la kisi on pena laini et puis président Vandinien, aux autres là. Ndenge ba comédien moko boya ba tata moko ba ventira ba miyibi ya ba corrompu
bazo condamner ministre na yo oyo yo tchaki pour corriger justice siko justice on a ba miyibi ba tolo ba to terre mamuto tolo ba donki ba maîtriser ye liboso na yo ba maîtriser ye ba talisi yo muto tchaki ye que non biso mafia aussi la te ya zanani pour ya akitisa biso donc ba sali yango aux yeux de tout le monde de mokili mobimba eza soni siko nazo yeba te fatia ko telema liboso ya batu alobela justice su ndenge nini akolobela ngo su ndenge nini ponga na komika na slogan moko nazo lobanga mozo na vandiawa ke soka linga baka ke notre justice est malade batu donc c'est kaka mutamba soka baka notre justice est malade ba biso na mutamba parce que ya lokwa ndeti yo moko milingi te et puis ozomona pena ke non ozomona pena ke non batu moko boye o pena basali likopa yokana no ba condamnation yango que 3 ans il y a travaux forcés 5 ans il y a non participation à l'élection il y a non participation il y a vote et puis ce qui président a gracié yo alinga gracié yo tokota na likambo toko porter plainte na cour constitutionnelle donc ce qui nini donc menace mutamba menace osomona menace donc chantage na cour de cassation donc au moni pena que noté donc na minicho nde tozana minicho yo na mboka na justice exacte justice est koufi justice est koufi donc koufi exacte donc il faut plus parler na habité ministre à coach soka osala nini je ne sais pas donc oya coach a osala le côté azane loka ko sala ta za ko telengana la kata ministère oya coach wana de pas bandi ko telengana donc yo somoni a coach ka boye mala moko visite na makala o papa nanu kuto sale lo côté koti sa ba réunion sala ba makala na makala ai ba pesa o banda tepe ya bazue na Suisse papa na abima mboka ya sela 40 ans bazue na Suisse ba ye na ye po aza camarade avonde aza camarade sumina na vonde nde bazwa ke na Suisse ba ye na ye tiko papa wana tika mboka pendant 40 ans ana maîtrise sous ya situation mboka te osani ozomona bien ministre premier ministre aza lokola aza pe mwasi wala lokola mama ministre na yo aleki alobi nazoka solo ya détournement soko mona ki yango ke alobaki mabe zala calme tango boko kendo corriger ye non yo ye sur les champs o corriger yo kasi pena ke non guerre ezali wana guerre ezali yo mokutu bomi mutu batiki yo batu bayibi bambongwa ou batiki bango facho le cas le bana biso que non Vital Kamerhe il est très intelligent il est encore capable de servir la nation au lobela Vital Kamerhe oye pa ya muto yo nani soki yo mususa wa o lobi non soki yo non c'est un père de famille beaucoup qualifié comme voleur boité parce que justice n'a quantité mais ce qu'on pas mutamba fachi bouche B donc et les biso en tout cas bon nga pena pona ngai en tout cas naza dessus venant franchement na dessus donc il a évité ce ko troquer wapi boy donc il a pena dessus donc côté on a pena en tout cas na évité ce que bana maele nini bako rattraper je ne sais pas mais normalement justice wana il faut qu'on révoquer batu wana ko révoquer bango celle justice o ekumba biso moi bien eza justice militaire côté ba militaire en tout cas basala kamusala malamu ke o côté na biso ta musuku bazo ba kango bako makopesa wana justice militaire parce que au moni biso meta eloko tolobi yango mingi président Mobutu a dirigé Kimboka wana na régime présidentiel Muzaye a dirigé yango na régime présidentiel Joseph Kabila Kanambe aye a dirigé yango na niveau présidentiel donc nazo ebate fati soka soko lukadi nazo comprendre te parce que Joseph Kabila a respecté la constitution on a été parce que mboka na ndenge ezokende ya makambo te ko non justice baza na ndenge na bango na kokota kuna te oyo boete oko changer rien soko che même misité na parlement na nini o che même misité oko changer rien parce que batora ba makelemba baza bato ba mafie donc c'est regrettable baza na ba master okuta master oyo azal na juge procureur mwana kingani mutamba alobaki yango po mutamba za avocat ayembi ba secret ya justice yango moni ba comme mal à l'aise baza mal à l'aise la présence ya mutamba
Et puis siko eloko muso ezawana na pona suki sangana chité natika no kana pe na fatigue yawa eloko muso ezawana ezake mutamba bakotie na ba complicité belé ba monique no muto ninga zo kende po VK bulu na ya présence eloko akete na mutu na ye VK côté kuna ba ve wana babaati wana batu wana bona bututu wana bazota la 2028 OK 2028 ngo pe na ndenge mboka za division be ko sala kana ngote ale bazomona ke non faut ba koma ko éliminer mutamba bazoba ke non ojo aza carte mystique ba komi ko éliminer alors côté mususu pe siko pota politique pota politique soki fati para na mabulu ne moko boy mususu akota ke pecho yo aina ba droiti parce que moni muta logique babanga kaye pour neta moni mutamba a côté na justice amoni ba vérité belé makambo belé lelo soki toke na élection a poser candidature na propagande na ye akoloba ba vérité moko ko za ba scandale parce que ça muta vérité alors ba timbeli pe ba jeune ba côté mususu alebu ba fenikisi mais ça ma mingi ya moni pepe fa tele mais ça ma trop ça ma mingi ya soni pena doki toyoki soni na monde doki soni donc na suki wana mameta en tout cas merci beaucoup merci mon Yariko Jenny merci beaucoup marche samedi na Rosala 13h toza na place de la Bastille na place de la République na Rosala wana na koya merci beaucoup mon Yariko ça va beaucoup on est bien merci à vous aussi. Allô, conseiller David Enzo, bonjour et bon dimanche. Merci, bonjour Maman Bijou, Maman Fachi. Bonjour Nayo, bon dimanche également. Merci. Bonjour Nandeko Riko Dje na Otoleka na Landara Emengi. Bonjour na bandeko Oyo Nyonso baza na se na panel baza ko participer na ba ko intervenir. Na pesi bango vraiment mbote esengo pe alosako. Et merci de l'intervention pertinente Yandeko Rigodje na oti ko solola awa merci bien alanda qui peut mettre Churamboma l'intervention na ye donc voilà tous à disposition na bino pour na copier sa information et puis koloba comment est-ce que tous à la carte robongama concernant action politique processus merci beaucoup moi Namboka David Enzo. Lelo toza dimanche depuis mokolo ya mardi moi na mboka Costa Mutamba les chouchous de la République azali bongo toujours na IP King est-ce que vous pouvez confirmer biso yango lisusu naza ko confirmer yango que ndeko na biso ancien ministre de la justice Mutamba député national en fonction avocat de son état avec un très grand cabinet. Le dimanche, a totalisé 6e nuit pour y passer la détention. Il y a Pékin, inspection provinciale, il y a police à Kinshasa. D'ailleurs, tout en cas, ça a relevé beaucoup des irrégularités où il s'est mis dans le processus. Il y a Makamba Mutamba. Depuis la fixation à faire par devant le parquet. Depuis d'abord parlement, tu es parquet, tu es cour de cassation, irrégularité, ça les met belé, violation de violation. Ok. Mais violation flagrante, où ils allaient détention naïe na IPKIN. Vous avez garde à vue, ils allaient à délai ou bien durée il y a 48 heures. 48 heures. 48 heures après, garde à vue et continue à rater. Ce qui continue est commis torture et commis maltraitance. Oui. Ils ont des sanctions où la Cour pénale internationale est sanctionnaka. Ils ont des sanctions où la Commission des droits de l'homme à Genève est sanctionnaka. Ils ont des sanctions où le département des Nations Unies est sanctionnaka. Mais comme on a un ministre digne, valeureux, un ministre exceptionnel, Oya Sali Moussala Ndenge et Longo Bani, un réseau de voyous, de bandits, basangani loko la bango bazali na possibilité ya ko instrumentaliser justice, basangani pona bango vonde les Soumouinois, les Kaluila et consorts bakanisi ge bazako humilier Mutamba. Yango toza ko yebisa bango le pouvoir judiciaire, le pouvoir parlementaire
Le gouvernement, évidemment, c'est le chef de l'État, ça, c'est la politique qui est dedans. Moutambali politique, biso do ça politique. Quoi qu'il arrive, Vonde a noté yango, a koma yango, il paiera. Tout le réseau wana ou va participer. Nako humilier ba Congolais, nako yokisa ba Congolais mutema pasi. Nako luka ko détruire via Mutamba. Bakanga yango ba noté yango, ils vont payer. Ça ne passera pas en vain. Ils vont payer. Nous allons nous battre, ce qui est sûr et vrai. Maman, Mutamba na pression au peuple azagotia, na pression au tozago komela, ba différentes instances internationaux, Mutamba sera libéré, ba rolongola ba charge nyonso wana parce que il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier. La condamnation de Mutamba, ça n'a rien à voir d'une situation judiciaire, c'est un complot politique. C'est un complot des ennemis au basangani, ba ennemis internes, na ba ennemis externes basangani pour na baluka ko ya ko détruire via mwana mobali ya batu. Mais to koyeb sabango kuyi. Oyo ekomami likolo, ekomami na se. Nzambe nda tiaka apesaka mutu na mutu ngolu na ndenge oyo alingi et puis boko kanga destin ya mutu te. Et donc, lelo etalisemi na mokili mobimba, Mutamba oyo il incarne un espoir au bisonyo sototali. Oh, bisonyo sototieli misu. Aujourd'hui, Mutamba azali amemi destiné à mboka mobimba na mapeka na ye. Alors, on ne va pas accepter des papas fatigués, dépouillés de toute substance intellectuelle, dépouillés même de l'amour. On va donner les informations. Baza ba créer un club na bango ba club ba Lyonceau club ba secte à salité. Mutamba chrétien, combien de fois ba linga continuer ba secte na bango boy. Ba me na formation mabe, ba me na Lyon boy ba biloko twana. Il est chrétien, il croit en Dieu, il prie Dieu. Ba me na biloko na bango ba continuer ba raison corruption. Il a refusé, il est resté catégorique. Et bon moni musala na ko déballer quelques réalisations oyoto sali pendant une année au sein du ministère de la Justice. Et vous pensez que... Il faut préciser, awa, bandeko bozolanda biso, mutaza koloba, c'est les conseillers privés. Donc, non, le bras droit ya Mutamba, nyoso Mutamba. Il a travaillé dans le ministère de la Justice. Et le conseiller David Azala qui est responsable, il y a Mamakambu nyoso les kana, il y a Babi Misaba prisonnier, il a même libéré. Quand il y a même des images au conseiller, Azala ba liste ba prisonnier, bazobima, conseiller David Afandi, azobenga ba liste, c'est lui qui signait même. Ce qui ministre Azate, conseiller David qui vous parle. Maître Nzo David, pesa biso na ba détail ba makambo oyo, Mutamba sali na quelques temps tant bokomi na ministère de la justice. Urgence à Liboso, tout ça, on a 4 belle là. Boyebi que dernier jour, Tokenda qui n'a parqué, Mutamba sala qui tension. Na lobby ango plus d'une fois na ba panel. Mais tout ça, ko belle là pour na makele les izala ebele. Asala qui tension à Misu. Yangwana e conduisa ki biso. Lokola aboya ki makamba ko bima. Ya boya ine makambo ke non bon malgré dossier za na parqué. Akende libanda ki kozwa baswa lobby nako kopesa bango occasion te ba lobaki na kimi nako affronter bango awa tina suka et loko bana ngo prêt à kosala basala ngo okenda ki basala ki opération à laser ya miso mibale na espace ya une semaine miso lisu moko basala ki mardi lisu mususu ya droite ba ya kosala ngo vendredi. Vous constatez Mutamba comment miso na ye et komi mikie et komi mwindu. Et ça, le fait, il y a une opération laser où il y a une condition à la montée. Mais on était en train d'espérer parce que le dossier, il n'y a rien. Et là, dès que va quitter, Kobima, pendant qu'il y a besoin, également, il y a une situation santé, empoisonnement, et puis il y a une opération à mus. Mais ce qui est grave et déplorable, Vonde a limité pendant 5 mois, depuis le mois de mai. Tant que vous avez inauguré le palais de justice na Kalemi, na Tanganyika. Depuis le mois de mai, depuis le 24 mai, to bandi makambu ya koya na parlement. Tozo yati le loyo Vonde a pensé mutema na ya kanyango singa.
Un jour avant ma condamnation, Vonde va signer les Tokotuna et Vonde Oko Samba na RTNC, monsieur. Kanga Yango, vous avez 67 ans. Oko Samba en plein air. Yona bande na yo, monsieur Vonde Yoka. Un jour avant, lundi, Vonde a signé réquisition. Il y a assignation à domicile, il y a assignation, il y a résidence surveillée contre Moutamba. À 1h du matin. Alors que le secret, il y a délibéré, il y a cour de cassation, et Zalaka secret, et Zalaka ko dépendre kakanaba juge. Procureur à Kota Kunate, donc, ezali secret moko, oyebimakate. Mais comment Vonde savait que Moutamba devait être condamné à 3 ans de travaux forcés pour assigner assignation, il y a résidence surveillée. C'est là où ça dénote un complot sale. C'est là où ça dénote un complot ridicule. C'est là où ça dénote une organisation de voyous. Naebisa bango natala yebo na parquet naebisa nabi Moutamba za nyamekila. Bali akaete. Soki okosana maboma o emilia batu bosangana na ba bêtise. Boye ba ke Moutamba nyamekila. Et Nzambe soki aboma Sodome et Gomorrhe aboma yango pona mutu moko. Machine na bino oyo ekolala pona Moutamba. Machine na bino oyo bo mettre en place ekolala pona Moutamba bokolala. Tenez ça pour dire. Baye na 2h du matin, baye na 1h, 2h. Bomoni 16 jours, on avait fait ça exprès. Moutamba ban enfant d'Alibanda a se dégagé esprit, a se cas, à mon abatou. C'était simplement ba nuit, il y a résistance, il y a prière, il y a ba chanson, ndenge ba mboka nyonso. Oh, c'est révolutionnaire. Baye ko beta massas na ba civil, ba beti ba lacrymogène, ba beti batu, ba violenté batu. Ba botol batu ba mbongo ba téléphone ba JO ba bande ko sombela ba bande ko la wana ba mapa ba policier ba yibi ba mapa ba yibi ba jina ba pemba zaki wana ba yibi ba téléphone ba botoli espoir président espoir en Ligue des Jeunes ya Nojek azaki na 2 millions de francs congolais on de ba otinde la Moutamba pour ko soutenir mambo ba ya ba cagnotte na so $300 ba botoli yango parce que ba jeune ba boya ko kende. Oh, je vous dis à 2h du matin. Baye ofanda na résidence à Moutamba banganza miona ba panzani quartier Mobimba. Avenue Mobimba quartier Mobimba. Panzana qui sans char de combat. Tu introduire dossier na Human Rights, tu introduire dossier na Nations Unies, tu introduire dossier partout. Moutaro allez parler à Zati. Personne ne sera épargné. Résolution, il y a Nations Unies ko ya kalamingita. Alors Bomoni pendant 5 mois, maman, tu as procès sali 1 mois et demi. Jamais Bomona Moutamba aye audience na li papa. Ou bien audience na chemise. C'est un monsieur noble. C'est un garçon éduqué. C'est un homme d'État. Malgré la situation, il se tenait toujours la tête haute. Il s'habillait correctement. Na bakos. Moutamba, ba bouki résidence naye. Au moment de la carte de résidence, il y a des photos, il y a plus de 4 photos, il y a dans le salon. Il était dans sa chambre en train de prier, il y a dans la chambre. Non, pardon. La chata servait, était comme non, de bendier le col un malfrat. Oula. Mais ça, elle a dit que moi, quand ça a dit, on a un thème malamu, à pessier temps à l'ata, survêtement. Alati survêtement, na yo la tali papa wana. Baza ko bimisa Moutamba na ba commando de guerre s'il vous plaît. Bato ba ke na guerre. Venez arrêter un ministre civil. L'armée, c'est l'armée qui vient arrêter un ministre civil. C'est l'armée qui vient prendre un ministre, le mettre dans un char de combat. Char de combat, le quoi rebelle. Eh, ngala bangaki, le quoi rebelle. Moutamba Kabila, Moutamba Nanga, Moutamba Nani. Et
Ça s'est passé au vu et au su de tout le monde pendant la journée. Ngali mezaki scandalisé. Batu baza kolandango na ba live. Tous. Batu balaki scandalisé. Mutamba lobi tokei. Résistance. Résistance à tombo loboko. Na mobali na kufa rotelema. Na kokufa ya rotelema na sale lokote. Na ibelo kwa mutute. Na sale mboka. J'ai accompagné le chef de l'État. J'ai servi le président de la République loyalement et fidèlement. Toko bandele lokoyo. Tozako bandele lokoyo. Il a servi avec tout son amour possible. Mamie commis na cour de cassation. Ba manœuvre na bango touana, ils avaient déjà leur truc, tout ça. Parce qu'à la veille, il n'y avait pas de condamnation. À la veille, il n'y avait aucune condamnation. Il n'y avait aucune condamnation, hein? Organiser cette histoire de papier bidon, bah organiser en à la veille. Le lundi. Après, bah lever option à une année. Non, ce doit une année de ma théâtre, bah lever option il y a 3 ans pour donner un peu de la forme. Or, infraction, il y a un détournement, ils n'auront jamais la peine il y a moins de 10 ans. Donc, regardez comment bateau, bah souki na mayele, bah ça qui culpabilise, bon. Toi, tu as 3 ans parce que l'eau est athée. Mais toi, il y a masqué, na makamba inéligibilité. Ba inéligibilité, oh, tu pas soli yango. Inéligibilité de la merde. Et vous le catez? Alors, pendant que tous en cour de cassation va condamner Mutamba. Mais Fonde, oh, il a mis ça d'un papier depuis Boutou. Il était censé organiser la signation à résidence surveillée à Mutamba. A organiser le Comoroté. Il était en train de s'apprêter le champagne. Par exemple, Benganana ba Soumouina au PCR rapport Soumouina au Samba. Soumouina. Au moment de baluki matata mponyo, baluki matata mponyo comme le rôle à la paix à côté na bilanga. Tu n'es pas la première ministre ou a existé na Congo et pas na biso. Orozaya liboso te rozala paix à soukate. Tous ces pays ici bas. Les déclencheurs de tout ce que nous sommes en train de vivre, le peuple congolais va noter en Oza Sumbuida. Ba maman, tango bo sambela bo cha tolo na sebo tanga ka kombo ya mama wana. La soumina kolakela ka kombo ya mama wana bo pepa ma puta bo lakela e mabe. C'est soumina lakela mwino mabe. Bo tanga ka kombo na ba prière na bino. Papa Kimbangu, papa Simon Kimbangu. Bocha kombo mama oyo na mozola kimbango. Po asimbi mwana elaka. Asimbi nyama ekila. Sumwinwa. Mama oyo kangali no suka toyebe loko Mutamba sala ete eloko ni bawela na Mutamba. Oza premier ministre Mutamba ministre de justice. Ceux qui équipe ezo gagner. Yo capitaine équipe. Ceux qui 9 5 a chebi eza esengo banani. Esengo équipe obimbate? Équipe mobimba. Mouino jalousie na ye combat batu balobelaka Mutamba osala musala malamu mais eze c'est un gouvernement eze c'est un Tshisekedi po ye mutapona ki Mutamba mais maman oyo balokota na Bruxelles à votre rappel Soumouino a travaillé dans le gouvernement ya Kabila. Elle était chargée d'études dans le ministère à budget pendant les 18 ans à Kabila. Asa kabiliste munene Soumouino. Asa kabiliste munene. Kabiliste munene. Et on va la ramasser. Ce sont des gens qui vont se soulever comme ça, bouffe, abimi dans les néants. Baye qu'on requitte, soit pas nani, abanda comme chargé d'études dans le cabinet président de la République. Comme chargé d'études. Est-ce que Soumouino peut regarder Mutamba comme ça, discuter la politique, discuter l'administration publique? Tout ça quand même humble, quoi. Mais maman oyo akanga lizita liputa alobi ngai il faut kaka na so mutu ya Mutamba en complicité avec des Rwandais, en complicité avec Vital Kamerhe. C'était quoi l'objectif principal? C'était de mettre une crise politique dans la République démocratique du Congo. OK. Mama tokobi makuna tolongwe na cour de cassation ba condamner Mutamba. Nzoka Fonde afande pa na ye mutu ke bimi balobo kende na résidence loko la résidence ezalaki te général à la police a dit bon tombe mayo pa na yo ke kwa signer la résidence surveillée ba komi na 24
Vonda Beni bango abi non, boko me maye pas na été, il faut to les résidences sous bo chaîne à la police. Na Ipekini. Ouais. Vonda a décidé. Tu sais que de Fando Tika Vonda a décidé. Tu sais que de Fando Tika Vonda a décidé. Un mafieux, un bandit voyou a décidé. A baby sa vie. Donc, Moutamba prisonnier à Fondé. Moutamba prisonnier à Fondé en fait. Prisonnier à Fondé. Tu sais que de Fando qui pétait. C'est grave. Hein? Vonda fait la bordel. Bordel. Aux yeux et au sud de tout le monde, s'il vous plaît. Ma ministre honoraire, il y a justice, na Pékin. Ok, on déposer mardi. Mais faites au moins l'urgence pour na la signer la résidence en surveiller. Sur résidence morote. Baye les sous il a proposé ma binaza nanda kunanga. J'ai une villa na concession promenade. Bake rota la kuna no moni vonda mi maki ba journaliste mi yibo ben na réseaux sociaux na ba photo. Bake rota la ba boy. Abi non eza concession et toko ko na concession il faut une parcelle. Ba boy. A proposé bango nda kuna mususu na GB côté Mino Congo. OK. Bana GB ba yebi ya Kitambo. Côté Mino Congo, Moutamba a une autre parcelle là-bas. Aboyi. Oh non, les endroits que nous avons requis, c'est la commune de la Gombe, commune de Ngalé, ma campagne précisément, et puis limité résidentielle. Ok. Alors, nous on pensait que Makamonia que ça les dans l'urgence la plus totale. Parce que Moutamba a après ma mission. Ça fait 5 jours, le 6e jour. À mon moïté, à mon sans athée. Oh, babi misata libanda te à mon moïté, prisonnier pas bimate. Azo bimate. Azo bimate. Ah. Azo bimate. À mon ni moï ni sansa. Oh, problème moi mis sur laser à Zanangoana. C'est quoi l'objectif? L'obéditant va replacer besoin moni lumière à makasi. Mis na ebeba. Moutamba kufa mis. Yangoana. Et puis, à ça, il est entre les 4 murs. Moutamba, c'est un sportif. Kotambola pour la makila et balukananzoto. Azotambolate, Aza, il est dans un même endroit. Et vous pensez que nous, on passera ici pour vous bercer ou vous caresser dans le sens des poils? Vraiment, vraiment. Mais, nous sommes les bureaux politiques à Moutamba, nous sommes les collaborateurs. Tozana et Tumbana Binona régime. Là, il faut les noter. Toza Bassi na binoté. Toza Bassi na binoté. Toko Bundana bino sur le plan politique. Yango wana awa toza ko interpeller chef de l'État. Makambu yango e indi. Vonda Bungi. Sumuna Bungi muto ba ko tanga combo. Et sur le plan international. Et sur le plan interne, na minutes oba congolais, nous sommes divisés. Botanga combo Tshisekedi, botanga combo Vondete. Président de la République, sachez-le que au tamboulana ba corbillard. Ba corbillard ba ko sayoana. Ba kenda ko déposer corps à Mobutu na Maroc ba tika ye moko bazonga. Ba corbillard ba sa ko linga ko embrier yo. Ba zwa corps ya musée ba kenda ko déposer yango na Tanzanie bazonga. Lelo ba déposer Hippolyte Kanambe entre Namibie et Afrique du Sud. Azo telenga na bazongi. Ba tike na Zamba, za na Zamba. Akoma telenga na Zamba. Ye bazongi, bazana yo. Baza ko chauffer moteur. Ba luka bazo lisusu ba ko déposer maintenant et pas na biso et suki vonde. Bokanga yango réseau wana ndenge Moussa Salaka quand il prend le pouvoir, il a arrêté l'appareil judiciaire, c'est ce qu'on fera. Notez ça. Tous les vieillards là, tous les caïmans sorciers que vous êtes, Moutamba aujourd'hui président de la République, on vous arrête tous. On vous arrête tous. Boko justifier comment boko mina bambongo, comment boko mina ba immeuble, comment bo humilier ba Congolais. De quoi cette bêtise? Koko misa peuple lokola batu bazanga tina, peuple azana malobate. Peuple lobby pendant 5 mois. Fachi yoka ba mama ba leli. Au bêti peuple kara, les l'opinion kei. Les l'opinion sont divisées.
Alors maman situation toza na yango wana awa ndeko na biso ako passer 6e nuit na Ipekin ndako nan bazuite jusqu'à hier ba trouvaki place moko na ma campagne na ring D côté en diagonale ya paroisse Saint-Albert ba ko visiter yango lobby lundi et pour na kozwa ba disposition nécessaire tolobaki dès que évolution ezali tokoya ko informer. Mouto aza na monopole européen ça ba information vraie et directe c'est moi qui vous parle. OK. Ndeko il est toujours à l'Ipekin dans des conditions moko yamabe. Okay. Nous donnons encore une information, c'est vrai que Mukoloya avant-hier les conseillers spéciaux en matière de sécurité chef de l'État a Kenda Kotalaye basali choqué ya koya ko constater place papa. A Kenda Kotalaye c'est les conseillers spéciaux. A Kenda Kotalaye c'est ordre ya Mokonzi basa choqué Kotala comment Vonde a outrepassé ba borne pour na ko placer un ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice na ba condition modèle wana. Nous espérons que présence d'ailleurs et qu'il y a un résultat très rapidement. Tout ça cause la yango et to zonga pour na ko pesa bino information nyonso. Parce qu'aujourd'hui Moutambe est considéré comme l'emblème. De la même manière, on a signé Etienne Tshisekedi wa Mulumba à résidence surveillée na limité na Pétignas. C'est de la même manière qu'on doit assigner Moutamba à la résidence surveillée. De la même manière, et les militaires et les policiers et les militants de l'IDPS ont entouré la résidence de Tshisekedi wa Mulumba. De la même manière, les gens entoureront la résidence de Moutamba. Aujourd'hui, Moutamba azako appartenir sur la famille na été, azako appartenir sur la partie na été, azako appartenir na Congo, azako appartenir na peuple kozalana ya rozingaye. Et nous sommes dans la politique. Ce qui est sûr et certain, cette décision d'inéligibilité est qu'on l'a effacée et puis annulée. La politique, c'est règle en politique. Mais Vonde, aye bayango, soukana e komi, na raison na mobimba. Basali ma be mingi bato. Basali ma be bazoki simite ma bato. Alors chaque chose a son temps. Et loko na loko, ezakane bandelina soukana yango. Yango ana mama, tozali ko encourager tous les Congolais. Oyo bazali comme ba lanceur d'alerte. Namoni papa Jenya Kitiawa, naza ko mona Mobola Teti, naza ko mona Churambo, naza ko mona papa Aimé Vision. Danono, batu nyoso. Vanessa, namoni ndele ki na biso gel. Azuip batu nyonso baza ba lanceur d'alerte. Vous allez couper Sabino maman la donne papa JS, papa Jacques. Batu nyonso baza kolomena misusu maman Moisanza. Bato misusu baza kolobela o daten kombo te boli misangai. Vous allez kokoma histoire ya mboka boyeba yango. Nous sommes en train d'écrire une histoire. Le vent vient de souffler dans l'Afrique centrale. Le poumon de l'Afrique centrale, c'est la République démocratique du Congo. Et comme Ngonga, Oyoto Mema Kamboyo, Tokeninango, Oliboso, Mpona Tomboma Yambo Kanabiso. Bosambe la Mutamba. Mwana elaka kufarate. Bako beta. Bako salama be. Bako empoisonné. Ako kufate. Kombo na Nzolo Chitala. Chikumambila. Nyamba Ekila. Ako kufate. Mwana elaka. Muto azana promesse ya Nzambe. Junior, le porte-parole à résistance. Junior, c'est lui le porte-parole, il y a résistance. Il y a mouvement des résistants Moutambiste. Porte-parole Junior. Moutulaï. Boye Bayango, Mouto Azali, porteur d'un message à Koufakate. Et puis, Drolo Baboui, maman. Vonde, quand il sait que Ditoza Awatozo Bunda en opposition, je vais faire un rappel historique. En 2015, on crée le rassemblement. Moutamba, même dans le directeur à cabinet, il y a présent Tshisekedi dans le rassemblement. Ah, Boyoki, en 2015, Boyoki, Moutamba Zaki, directeur à cabinet à papa Etienne. Bongo, hein? Non, il y a président Félix dans le rassemblement. Félix, Boyoki, Ango. Toyen en 2016, Mouto a lancé opération sifflée, mandat Kabila Sidi. C'est Moutamba, bisous de l'ensemble de Moutamba.
Ah, bato boyebi histoire te kako loba. Toyen na 2017. Tant c'est concret là, passez-moi les termes. Il y a Willy Mishiki. Na PPRD. Na babati azo beta o me la champagne lobi Tshisekedi ndenga bimya ko zonge bembe. Boyo kangai Tshisekedi ndenga keya ko zonga Willy Mishiki bandeko. Na 2017, rappel historique. Même Moutou a porté plainte contre Willy Mishiki quand Tshisekedi est mort. C'est Moutamba, membre du rassemblement. C'est Moutamba qui a porté plainte contre Willy Mishiki. La déclaration, c'est là que Tshisekedi doit Moulumba. Tshisekedi a Koufi, on organise les obsèques.